Mboka. Vous allez toujours branché, dire émission à Bino Yangwana de part. Donc c'est Charlie Solo qui parle au Mboka. Ça dit bon la branché, bon moko Mboka. Émission ça carré. Boss Momo na souhaite donc ma solo ça carré quoi. Balandignon sur l'émission Bomoko Sport. Désormais, émission Oebandako s'est présentée par Yemema Aropesa Masolo par rapport à l'information à l'équipe Nabino, Boke Musikate, Boke Nekana Bomoko 6, Boko Zwa information, Nyon surtout Bandako Lobela sur l'équipe Nabino, Tokutani à la na Diogo alala na ballon na ballon botalaka mingi bomoko ya mboka yango nde chaîne na biso ba Diogo bomoko ya mboka toleka mwa mingi Afrique mobimba bomoko ya mboka chaîne oyo esala ba africain tout ba Diogo tout botalaka mingi bomoko ya mboka yango nde chaîne na biso ba Diogo. Merci na balandi émission bomoko ya mboka bomoko sport émission oyo epesaka bilengi na bandako na bino ba site internet lelo tokobeta lisolo ya FC Renaissance bino mo boyebi bana fibo na fibo champion du Congo minga kolobeleza kutu te bomonaki bilili finale contre Don Bosco au Renaissance a gagné 2-0 pour rapporter coupe au ya du Congo lelo toza na invité na biso Diogo Fiston Bokungu Njoli bino mo boyebi FC Renaissance toko questionner par rapport à mituna na bino bengaki jansi Diogo ba olekate lelo to ana Diogo a Renaissance na mi ke bana poto nyonso baza ko sepela bana Angola Afrique du Sud Brazza partout dans le monde bengaki émission na bino yango moko sport moko ya mboka émission o esaka moko partout na bandaku na Congo partout émission moko ya mboka yango Diogo toni toyeba parcours footballeur non bandi au beti na équipe belé OK Angola OK Gabon OK sous Rwanda OK sous Europe beti partout après kozonga sous ana mabele non na Kinshasa to monaki o sollicitaki ba équipe belé mais ba fongonaki force c'était yo moko yebi ba équipe okenda ki mena FC Renaissance au beti porte ba fongolio lo bana ngano koya na yo akay na ezalaki ndeni na FC Renaissance na ba collègue na yo pe na ba supporter non FC. Non côté à solliciter l'équipe belé c'est trop dire. Solliciter équipe te ngaza joueur donc joueur ba équipe de Lukarangai. Donc équipe o Lukarangai les FC Renaissance yango no moni na zawana po na répondre présent na o nyonso bino bomoni. Donc ezateke na luka équipe donc Renaissance de luka nga yango no moni na zawana. Donc na sali ezaki nécessaire tout ça une année et demie il y a équipe il y a ouverture équipe donc tu joues champion du Congo avec 100 défaites tu bimi champion Pefkin avec 5-4 points oui salamanonté depuis Congo et Banda. Merci Diogo bana kini bana poto partout dans le monde binomo boyebi Diogo ayadon la mituna na abi ye a solliciter équipe te équipe ndo bana ko solliciter lelo azobeta na FC Renaissance partout binomo boyebi champion du Congo minga kolobeza te Diogo vos impressions par rapport à champion du Congo. Ouais eza ben impression za ya joie ya joie moni mutuso asali musala imonani na miso bato donc ça la kaka esengo donc te fixer un objectif tant que dans compétition il faut te gagner championnat Pefkin to gagner pena coupe du Congo bon Nzambe asali de to yokanaki donc te gagner Pefkin to gagner coupe du Congo donc te remercier kaka te remercier les bons dieux ou a possible sur opportunité ou a possible sur force na courage pour te réussir nyonso yo te fixer. Merci Diogo salamana te équipe sali déjà et beti Pefkin yo beta du Congo ba bimpe champion du Congo au beta sous Ligue des champions et la Confédération africaine et ça j'ai été vraiment courage vraiment na que bana fibo baza ko sepela baza vraiment tellement ko sepela pour na champion au du Congo Diogo toli sou toyeba olobi obeti na équipe belé mais
tomoni na Europe kuna na Charleroi on dirait betaki une année on dirait année mususu betaki te qu'est-ce qui se passe vraiment zalaki nini c'était dit adaptation on est football européen ils ont été habitués football européen tant que tu as ngana kenano na fo moment na kendaka na ba 10e mois donc moni muto uti na moi ba moki na malili ba masa na zala bona poto ba yebi donc ils ont un problème de s'adapter. Donc, la blessure, monsieur Ezagi na Kinshasa, il s'est manifesté qui. Il y a un salaire que le roi a réintégré qui bien dans le groupe, l'équipe Asie, et qui a sollicité après 7 mois dans l'adaptation, il y a un Asie. Il y a Azerbaïdjan, dans Bakou, il y a une saison. Une saison, bon, déjà dans le film. Nzamba idanga bina kuna salama bien, il ira bien, nazape parmi les 5 buteurs du championnat. Ndena ki ko réintégrer Imana. Nde Nzamba ko sala Congo yemba ti le pays histoire salama donc babinyo so to sala na mokila destin Nzambe. Merci. Tu remarques presque les joueurs congolais sont à l'étranger. Ils ont un bon au moins quelques temps. Un sous saison moro babeti ndamu mais saison muso beti et calibre beta te zala nini ezala sous vous a renformé to et bête le bando bête a kuna na Europe aux kokate au moins ba joueur expérimenté et bon cause à l'expérimenter ezaka soza ko exercer makambuti omone ti opende ozaboye ozali na débit na yo neti siko poko man expérience donc expérience mutu abota manango te expérience bato azwango kozwa mais question tuninga pour na adaptation bon c'est pas facile ko s'adapter na poto parce que moni biso tozana climat musuba on peut bana climat mususu so talibé bato babetaka mingi wana omona ki bano babota mape kuna bakola kuna en plus kuna pe bazape ndeka biso zalaka ba vie pe bakana ba petit na bango donc ils ont logique biso ke luka musala ba bi ko koma riche ko koma millionnaire ozape kana ba bitumba on bon to mona app nous briller zo beta forme to okende kuna romo vana ba o betité donc tout comme na te ba joueur comme là ezalaka nini ezalaka kokokate ni yo cholo ba msusu eza climat ni mais voilà que na que jogo za ngo raison te non kokokate c'est trop dire nazo so bien kokokate c'est trop dire omoni ezana l'un des joueurs ba pesa bon ba confiance ba sala pe o senga l'occurrence neti ba mbokani vous comprenez akenda ba pesa confiance omoni ezalelo vous comprenez dire merci o batino so yebi o sala que non tout le monde entier la reconnaître mais tout na yawa masananga to betane balé donc vous comprenez parce que zoki opportunité on a zoki chance wana ya ba pesa éteint adaptation vous comprenez so tali ba masa msubaze bele ba chancel mbemba bake vous comprenez so ba pesi autant o bimisa pe talent mais so ba pesi autant ti neti biso na zoki penza ta on a ti yango monaki na s'adapter comme il se doit ti tant na ki nazi ba pesi une opportunité on a s'adapter qui donc c'est ça même awa ils ont dingue mo so ba pesi peut tenter aux en difficulté à s'imposer donc c'est ça il faut pas penser autant après au exercer aux hommes ça na yo donc au talent nzamba pesa ça va merci Diogo binomo bana kini bana braza partout bana poto surtout bana poto bolela ki mingi émission au bon moko sport ye Diogo bokungu yango vraiment Diogo bokungu ye alobi ke ba joueur congolais so ba ken étranger ezala karaton faut pesa tomba travailler c'est ça exactement likam oh ba kokate ba vansi mona bani ezala likamba ton joueur nyonso ezala temps à matisa niveau ya travail na Diogo to ba relation na yo na ba joueur mseza neni po c'est Diogo bokungu lendo moro ki nini yo tente balelo so relation non ezaka nini par rapport à joueur mususu non mais relation n'engeza bien avec tous les joueurs mais un problème n'engeza nazara orgueillité mais nazara trop réservé omoni baninga mususu ko kende okelukaye o bobanda ine pe na pasi bobanda na pasi azui de roke lukaye ou kalem susu batu bazelisaka yo
ngasko bongo na botama bongo te na kokana nga bongo te so tali même ata même ba président et belé avec équipe donc nga na kina nga luka président te ezate ke orgueil ezake nzamba salanga na zaka trop réservé moni mo inquiétude wana ko boya la msusu okende bayamba ote ba biso que président lali ou bien muninga na yo bondo souffrir na lali tant mieux que je reste chez moi na zela o anga musala o na sa mais orgueil te zo ko pas mais orgueil pas en soi ezara bien moni yo moko so mi pesi pe kilo muta peso kilo so mo mi pesi kilo te muta peso kilo te c'est ça donc je me réserve pour le bâton ngangate. C'est ça. Binomo boyo ki jogo abi azarane orgueil te arane fier te arane bien na ba joueur musu sur relation bazara très bon ba sola na bango eza nango kesa ki orgueil te o jogo buku azara orgueil boye te ya nango bongo te binomo bo chikoyo kana micro ya ba moko sport chiko palola chiko pesela papa jogo na ba bon souvenir ni au gardant na balle to ba mauvais souvenir. Ouais, balle et denga trop. Déjà meilleur souvenir dans la balle. Bon a banana mauvais pour ceux qui sont meilleur. Mauvais souvenir dans les bosso que père de papa nangai parce que papa nanga za muto soutenir nga trop na balle mais allié mbongo ngote. Donc mauvais souvenir nanga wana. Mauvais souvenir na monsieur eza ba contrat na sala na équipe et belé ba futanga mbongo te. Moni lelo ba équipe belé balingaka joueur soka longwe a celle ci wa bango tende ba lobby mais ti ba biso ba mela biso ba mbongo to loba te mutu pa bundela biso pete ti lelo kenda ba mbongo pe ko sa mam na vie na yo ba na oneti fiston mona ngaza na poto le fiston ko pe ko lia mais lelo ba prince ba ko pe ko lia ba lete vous comprenez donc ba bon souvenir ezaka que non déjà tant de tchélinga micro c'est pas donné à tout le monde vous comprenez. Ils ont déjà un bon souvenir. Donc presque, bako reconnaître presque Congo Mumba. C'est déjà des bons souvenirs pour moi. Vous comprenez? Moi bah bien peu mouké na zanango, na âge nanga donc ils ont déjà un bon souvenir pour nanga. Donc bah bien moussou c'est pas pour le bilan la télé. Mais déjà koye bana, ils ont déjà un meilleur souvenir pour nanga. Jogo to kota score na masola bale po to comme ko chité na fin émission na biso bana kin boye ba to comme presque à la fin Jogo to yeba équipe o ya Renaissance Kalaming te bozo beta super coupe na tout puissant Mazembe ezo bangisa te toute première fois Renaissance abeta na club amunene le rôle à tout puissant Mazembe. Non mais Renaissance pesa club amunene Mazembe pesa Tetobi par rapport ya club botamisi kana ne beti pe nana ba grande équipe te première fois bobeta une équipe amune lokwa tout puissant Mazembe ba avec le baza ba DSMP bazali to bisko première équipe ya munene obobeta nango. Non ba question wana ba ko répondre non mingiza ba jeune ba elelo netinga na sina beta nango donc nga iza nango eloko sikate donc nga na beta nanga la match na beta na nyonso ba ocha na beta Coupe d'Afrique nga surtout na tala min Coupe d'Afrique moni Coupe d'Afrique to kutana na ba joueur oyebité tandis que Mazembe presque tous les joueurs ba ebele to beta na bango ebele kutu ba kutanga na imana ngane na yamba bango donc ba kompelelo ba vedette ba star na Congo donc to beta match za na ngo ezala na 90 minutes quel que soit ta ba Messi ba ezala na 90 minutes mais ezala mutu mo nda gagner c'est ça donc et beta manongo que le meilleur a gagné na kaka donc c'est pas que comme ça fin du monde non donc to beta gagner c'est ça. Ça va jouer bi ba banga te même les équipes amunene déjà donc ba robeta bena comme il faut sope ko gagner sope ba perdre ba jogo tout yeba maman la makambo sur les années d'Afrique parce que équipe belé penza et ça le nom ndenge ni première fois équipe ebeta Coupe d'Afrique même si na bi ko expérimenté au beta na ba club amunene et ça nom ndenge e bangi sorté nazo net Coupe d'Afrique na sina beta hein au moins l'équipe mais Jogo beta on a ba club mususu to ebi ba club amunene ba DSMP o suko eza Renaissance et Mati d'Afrique c'est la première fois ebeta Coupe d'Afrique na ba joueur na yo ba coéquipier na yo ezo bangi sorté
pour tout le monde ba club mususu baza expérimenté net ba tout puissant mazebe ba les vers club ba dessin un peu baza déjà expérimenté na ba joueur na ba beta siko bino FC Renaissance yo o beta non mais ba coéquipier no ba beta te e bangi sorte non mais to zala na ka poto aider ba beta te pour ba on peut ba expérience pour bisope to zora chance wana ya rozala na bato ba beta ka à l'époque ba net ba kizamba ba pesa bisope ba encouragement donc bisope to zala na poto aider ba on peut ba comme une expérience wana bon ko banga pas du tout ko banga vraiment nga na longola vraiment équivoque moi ko banga to beta dans la Coupe d'Afrique mais est-ce que le problème c'est ça moni tomati un palier le bosso da Pefkin Coupe du Congo to le Congo to comme ce qu'on a parlé c'est un avion et c'est un nini donc c'est un que président multiplier ce qu'on de fort moni parce que il monsieur bando zangalem subik faut baksa bik wana président avec vous comprenez na président Musanganya vous comprenez parce que c'est ngalem sou baksa même sous appareil faut baksa appareil pour to fixer l'objectif na o nyonso o to salaki ezala concrétiser vous comprenez pour Coupe d'Afrique ils ont une équipe ils ont des moyens l'équipe est bêta à plusieurs reprises biso la première fois pour exactement que toko kende pour to zwango mais to linga quand même to les camois voilà que ça peut talent na bino après de troyeba deuxième année troisième année ba jouer musu ba expérience de tobe tango nini mais et senga wana ce que za mama ba dirigeant za mama ba joueur te et senga ba dirigeant ba ba ibinini ba ko sala pour to affronter yango mais netinga boye non ça musa na ngaka sur le terrain je vais bosser dire dans on travaille bien ma kasi pour affronter yango parce que Coupe d'Afrique c'est pas facile donc Coupe d'Afrique c'est très difficile il faut travailler trop dur pour aborder facilement. Ça va bana kini bana poto na que vous êtes belé na les grands boss Patrick Momo on a bien un boss nene hein na poto kuna na que oza receper la émission bon Moko Sport Jogo Yeyo a exprimé à lobby par rapport ya talent na par rapport à l'équipe na FC Renaissance Jogo to comme na fait émission na biso message nezani ne pona ba fin na pe ba supporter ya FC Renaissance. Ouais, message na remercier bango ya trop na soutien na bango na remercier bango ya trop nande bayambanga bien tilelo na zongsi bango na o basala ponanga bon je remercie les bons dieux na onyo ce moment abotinga pe azo mériter remerciement et vambala pas azo remercier azo mériter remerciement ici que ba na ngai donc aussi la kilolo azo mérité remerciement donc bato nyonso o ba soutenir nga vraiment bazo mérité yango ba vie nga ba Guy Bengo azape na poto kuna azo mérité yango que na pesi ba remerciement na ba soutien na bango moralement donc on se comprend donc na bino vous soutenez biso vous allez toujours wana pour nous soutenir biso donc nazana ba tebele sona bino citer bango donc na robosana mususu na robosana donc gozala ni na olingana cité mingi ya poto parce que à poto ne l'aime souvent de ba talent cité poto be pour na miso ba na poto bazolanda émission allemand partout États-Unis Paris Belgique tozana partout bon moko ya mboka bazolanda ouais bosi la kilolo na pesi ba mbote ici kazali na pesi siango bambote sika azali na pesi ilonga bambote sika azali na pesi Jenny bambote sika azali na pesi nde na baki Francine Ndaya bambote sika azali na pesi sœur nanga Irène bambote sika azali famille Bokungu Mobimba o bana poto na pesi bambote bonne guérison grande sœur nangai Yann Marie azobela donc azana cancer donc na pesi ba bonne guérison ba Blandine Boula na pesi bango to ba mbote sika bazali da bande ko nanga tout famille Boula nyonso na poto famille Bokungu nyonso na pesi bango ba mbote sika bazali na pesi ndeko nanga Nancy Bokungu ba mbote sika bazali Didier Bokungu Marcel Bokungu donc ba Bokungu nyonso na pesi ba mbote sika bazali bana ya poto nyonso
Donc émission na bino yango. Émission na bino yango. Bana poto. Émission na bino yango. Bomoko ya mboka. Bomoko bomoko na mabota na mboka partout. Unité. Oh balobaka unité. Unité yango bomoko. Donc bolanda yango. Bolanda yango hein. Fils Bokungu. Émission na yango. Papa na asali. Otala yango. Avec plaisir. Bomoko ya mboka. Masola ba jogo, masola ba star. Bolanda yango tokos. Ok, merci. Tokomi na suka émission na biso bana poto, bana braza partout dans le monde. Na bosa inte émission o esimba na grand réalisateur on a benga lisu ya nzambe mona ka musika Bruno Ndombe ya Simbi Masolo ya émission oyo partout à Simbi. Na profiter pe ko pesa boss na ngai. Boss o munene, on a benga le grand boss Patrick Momo. Respect mon boss. Place aux alliés na pesio ba mbote belé na profiter pe ko saluer bato ba soutenir la émission au boyebi ba moko sport yes nunjib o Simbi tala ra place toza classe on dit na poto mais toza ana katakine on ngoyo mela moaji au kosi ana yes nunjibu bo se retrouver partout bolingo ya bana poto bana ngola bana braza boya na yesu nunjibu na bandal et ça c'est bon na profiter pe ko pesa bato ba soutenir émission au Jogo Yvon Bukasa Jogo Yannick Mbungu Jogo Cédric Ngulubi ba Jogo nyonso bino nyonso bolanda émission au bon moko sport na bandaku partout na pesi bino ba mbote belé to kutani à la prochaine fois bye. Ya mboka vous allez toujours branché dire émission na bino ya ngwana de part donc c'est Charlie Solo qui vous parle ya mboka ça dit bon la branché bomoko ya mboka émission za carré boss momo na souhaite donc ma solo za carré quoi na jogo malala na ballon na ballon botalaka mingi bomoko ya mboka yango nde chaîne na biso ba jogo bomoko ya mboka toleka moi mingi Afrique mobimba bomoko ya mboka chaîne oyo esala ba africain tout ba jogo tout botalaka mingi bomoko ya mboka yango nde chaîne